L'histoire des jours na diki na TV. Na sacrifié li bana na ngai pour na famille na ngai. Soki na yebaka. Si c'est à refaire la championne na kosala yango te. Famille na ngai foutinga mollet de singe. Na bundi pour na bango me bazongi seli ngai bola muti. Soki li kamba koyeba. Na oboma li bana na ngai te pour na libota na ngai. Suivez l'histoire des jours na diki na TV. Soki zamba liboso mo na ngai aimer, s'abonner, partager. Soki s'abonner ko bossa na cloche de notification te. O esali ngongo po ezana ba signe ba vibration na carte na pembeni poza la ka notifier à temps réel tant la championne lo boaka yo yebiki te la championne a boaki. Suivez l'histoire des jours vous allez dessus te suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, autrement dit, qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, Naba, abonnez-vous sur Dikina TV, partout dans le monde, ici Kabozali. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Gros coucou, na sponsor officiel, Benz Benzula. Mutokata, local fakata double question, il y a Suède. Donc, Yaya, merci. Zamba Pambolayo, Azongi se Sika et Bimaki. Vraiment, batoto ya Congo, bana ya Afrique, bana moki mobiba. Ba championne, boyo kali solo. Ndeko moi sinon. Zamba Pambolayo, maman. Pourquoi? Parce que, regret, on reconnaît que ça la qui m'a bien Zamba Pambolayo. Ndeko moi sa bengi la championne. Na sacrifié libala na nga cause a famille na ngai. Na boma libala na ngai pona kosunga famille na ngai me bango bazongisi linga monnaie de singe. Bazongisi linga kaka mabe. La championne na kutana kina mobali ya poto. A partir déjà ya Kinshasa na bota ki bana mibali. Na bota ki bana mibali. Le temps aye bana ko sala regroupement familial na voyager na bana il y a ki mois. Pendant ce moment na bikete na obunda pona kolonga libota na pasi wana mamo aboti nga ya ozokende kuna fongola miso yonde Moïse alibota na biso yonde nzamba poni polongola biso na pasi ekoti la championne tango na komaki na poto na fandi na bakisi bana vraiment na salaki mwasi malamu te na linga kite mobali ya gérer ne fils kata mbongo bana obete mbongo bapesa donc na telemelaki pona yebike libota ya pasi na bandi ko bunda na fandi na poto na moins de 3 ans na bengisi ndeko na ngai moko donc to sala ba 5 ans na bengisi bande ko na ngai mibale ya basi la championne na boti au total bana 6 na poto donc nazalaki na moi miki moko ya bien obikambo l'état mbonga bana ndenge ezalaka vraiment mobali loba te po ifale na longola famille na nga na pasi fale ba yeba kete igeta otinda mbongo. Tant que geta otinda mbongo fallait baye bakete igeta zotinda mbongo fona longo la famille na ngana passe et pourtant nazalaki mwana ya libosote nazalaki pe fi nikite mais ekotelenga kana mutu fona longo la famille na passe mobala lobala champagne na linko yoka te mobala zongi sabana linko yoka te mama poto ezandenge wana te ndo yebo na déclarer yo bayebi kitozana pana donc cela veut dire mbongo bazo pesa na ngana zo sala eza po esunga biso na kokite nga mongo na futaka ndaku etu na kokite mama mobala zo loba neti zo loba te na lingi kutata ko zala soumise te poso na za soumise akoyeba kilem sukete ako profita senga nga mbongo nga na tika ki libota ifo na sunga libota na ngai mama na nga lobaki na fongola miso la championne mobala sala nini alembaka te alemba asundolo ya nga ndaku na bana 6 asali nini akenda na lukaka asangoke akota libala kuna lokolo objectif na ngezalaki boyebika poto femme seule vraiment lokola kuta keboy ekozala penda malamu nzamba ye kosunga na sali nini na bengisi ndeko na nga ya mwasi oya landanga ye ndeko na nga mwasi avaya atikaki mwana moko basentaki ye na lobike te ndeko mwasi aye na bana nga 6 na osala ni na kusungama po mama na bisa boti mapasa mbala mibale na Kinshasa botaki mwana liboso ya mibale tanga ye na poto mapasa esali 6 nde
na kosungama. Ndeko mwasi to aye la championna. Aye poto ayeli ngai te. Ayeli nde mobali na ye. Na mwana na ye. Mobali wana kutu ya Kinshasa zata mobali oyo abala ete. Tellement ndeko pa zalaki kasa kasa yebaki mwa kokanga suki. Ah, tika la ta otala bana ngana sala nini nakende musala. Ah, yaya, fona kende kokuta na baninga na nga wana, badiki teso na kei kuna, ba osala nini bakolukela musala na salon mona ba lokanga suki potala nga na tiki mobali, na tiki mwana, donc moi ezate la championne. Leki na nga bando pesa nga ba réponse, même pas 2 mois na mboka poto. Ako pesa nga ba réponse wana. Ala bandi ko sala na salon. Donc, moi ako tiela e motema ezate. Na bana na moni pasi boye. Na bana na moni pasi longola mutoki bwaka. Donc tanga zo wuta kuna ayekaka na babutu pokwa penza esi alembi soka kosala semune ali alali lobi na muka ndenge wana. Donc muto ochaki mutema asunga yo aosungo te. To komi tina kobenda na te ngana bengisi yo. Na sacrifier mbongo na ngana sacrifier bana na ngai la championna de fois mususu. Et l'autre faut somber la banne au sombate. Tant on l'a ko bengi sa wana balianga mbongo mbala mi bale ya leki ala ndinga ya 3e fonde simbaki. Abi kasi yango na osalati. Na osala soki na kanisi mbongo ya biye na yo bengi sa kinga na sa ni na zongisa. Malobe komi ya mabe. Na lobi ke te lokola eza bongo na sala nini na bengisa leki ya suka mwana biso ya suka aya ko sunga na bana. Po boye moye ezate na ko déjà femme saine. La championne na simple makamunza basungi leki ya mwasi aye. Leki ya mwasi tanga aye la championne. To fandi neka 6 mois. To fandi na 6 mois. Leki ya mwasi akenda Londres. Po azalaki déjà na copain na ye. Na secondaire a voyagé akenda poto. Ye tanga ye ba continuer li solo. La championne. Leki alanda ngai asunga ngate. O na eko bengisa. Kenda Londres. Ava kuta kusema kamba mikanda. Mobali wana bengisa bikite yaka anga na opeso mukanda. Leki alandanga bengisi mobali na ye. Bakomi kosala nini kofutela mwa esika na bango. Yaya. E komi atake na oseke te. Ndeko na ngai. Ngai ana yoget na onyoka mapona bana etu. Eza pasi okene kotika ya nyosule msu yaka mwana za maladi. Ebebse na musala. Loko kosala te samedi vama ya kosunga ngai otikala nga na bana pona yeba wana leki ya ndeko na biso egete ndazo loba zela kasi bongo na tuna mobali na ngai la championna mobali oyo abali ete mobali ya copain nga na bengisi leki na ngai nde leki na ngai ola loba kete naza na famille apasi asunga mama asunga bandeko mobali ake kobengisa mobali ne papa mwana ye ngai ya na ena bengise na poto nazo senga ili sunga lobiki atuna mobali na ye likango mobali alikango la champion na telefone la tikali na lobi nzambe na sacrifier mobali abali nga na mbongo mobali amemi nga na poto na sacrifier po na famille la champion ngaba futi nga monnaie de singe leki asuka kenda Londres libala nazo longola boy buwa kwa moko yebi na poto anaba na 6 Soka tuni mobali, soki mobali na biaza la janta lobi problème exact. Soki na biaza la jantite ote yaya to ana programme obima. Ele kanga itina yako yipso na bi yo okoma ernyo so mobali. Yo biteke nga na bomba libala na nga po yo sa na mboko abi ah soko sala ki bongo soko sala ki mabe. Soto ndeki oto bomba libala na yo. Siko yo wakolo ko bomba ki libala na yo pona nga siko ndesko zolo nga pena bomba libala na nga pona yo mo ezate so mba na nga lobi mo ete la championne bako benga na susu mama za kobela na mbongo te tiata mo 50 ata 100 euros to tindela mama okay ya na yo ki kasi soki blaze ayebo na tuna blaze zambe ya yezo pese vertige zo matisse mafuta ya te yo ndo eba ko valoriser libala na oti yo ndo eba ko pesa nini na yo libala no valeur te ya na lobango to boite to kosunga mais to kosunga te na niveau ya ko sacrifier mabala bana na biso ndo yo lobi des fois bana na obande ko zanga ba biloko ya mike pourquoi parce que zo sala ki sangala obengi sandeko to boite mais yo moko moni ndeko ya yo moko et comme il ne se passe son fois tout na mobali na ye oui ozo beta peut c'était qui la championne a bala été yo ndo lobi mais pour na ye zo valoriser mobali na ye ndeko moi ça leli na mnoka mboka bi la championne
Ce qui va bander la kamokili. Na oboma libana ngai te. Ko boko la bana 6. Et sa facilité. Yo moko. Ata age eza nanu. Ata kitoka mwe eza nanu yaya. Ozo mona ke kote su mobali mususu na vie na yo na bana. Okomo songa nzambe pesa nga makasi na boko la bana nga peut-être ceux qui ba koli peut-être. Mais ceux qui ba bandela ka mokili la champion na osala bozo ba na te na sacrifier libala na ngai. Fongola miso aza kokende kuna kobosa na biso te. Ba mama na biso ba wesa biso ke fongola miso. Na ko fongola miso na ndenge ni na kende libala. Yo zalaki na papa na biso yo fongola ki miso. Le msuku tata lopango apamba. Ozana ngote. Mais yo rotinda ngana fongola miso. Ce qui na ko exemple, ce qui font na za neti yo. Papa on balobaka mwana ki libala fongola miso. Ndeko mosa neli na mnoka mboka. Abila champion. Ba futanga merci ba pesa na mbwa. Ce qui ba yeba ba bandela ka mokili. Mobali akoma maboka moto mususu papa bana misata kenda bota bana misato. Ngai yona bana 6. C'est pas facile. Ya on a kopesa témoignage na ngai. Na yebi na ngai bato mususu ba kofenga ba kotiola ngai mais na pesi témoignage na ngai. Sacrifice yo sala pona libota na yo. Les mususu ba ngo ba prêter. Ya ko songisela yo le même sacrifice. Moi j'ai sacrifié mon mariage. J'ai sacrifié des fois mes enfants pour aider ma famille. Pour na yaki penda poto na ndenga tembe fona sunga bango na ba conseil botu moyo mama na ngande ko pesa ngai mais pour na bana ne mususa ko ka koloba te soki bana ngote mais ngai zalaki nete kila okoyi ko zanga te il faut zala nango j'étais obligé ko zala mwasi moko mabe pour na kotinda mbon ko sunga famille pour soki amonyeza na liboto ko sala ndo lingite donc il fallait na zala kaka mwasi moko fudido pour na kosala lelenge na lingi fena zalaka mwasi moko ya manfu insoumise pour na sala nde na lingi mais soki ba bandela ka mokili la championne na ko sacrifier libana na ngate la championne pour na libota na ko boma libana na ngate pour na libota eza pasi na ngai mikolo nyonso yango na pesi témoignage ndeko na biso mwasa pesi témoignage sacrifice ozo sala wana. Est-ce que bango baza pa ya kosa le même sacrifice? Mbote mingi na bino baobola na ngai. Mbote mingi na zairens de muito tempo. Mana patience. Donc voilà. Ba gros bisous na bino nyon surtout. Vous avez aimé, vous avez partagé. Moi, vraiment, vous allez partager belé. Merci la bino, nzamba pambo la bino. Si vous avez partagé, vous avez une évolution dans la chaîne, donc on a plus des abonnés. Merci. Aimez partager, c'était la vôtre, la championne, la femme à plus de casquette depuis la Suède. Donc, on a pour un nouveau numéro. Bye bye. Si vous avez les solos, benga. Si vous avez yambité, tiki la voice, tant na kozala na tant na koyamba ou bien na kobenga yo. N'oubliez surtout pas que tozaki na 24 heures et quand on travaille plus de 8 heures, donc bon ça est là. Bilongo ça la partage bon na que des fois vraiment le temps me fait défaut. Malgré ça, na ligue vidéo à trop, to kutani mbalasima. Bye bye.